Katanga bana Maniema bana Congo Central bana Kasai boza ebele bomesana kolanda magazine Monda Ekolo po epé sarabino ba information à solo solo kamba mi pa yemoko DG valable à l'EDO. Lelo zali mokolo oto la sabino ba information fa kaka ndenge leka na semaine mobimba. Rétrospective ya mokolo lelo Idrid Mateta bongisel biso nini tolanda. Ndeko ya Congo tango biso Monda Ekolo magazine d'actualité toza koloba pour la politique ya mboka na biso ke ekomi lokola mwamba ekotizelo mingi baza komona neti baza komona te ya kokamwa ezake bloc ya opposition donc Martin Fayulu Madidi Moïse Katumbi Chapwe Délice Sanga pe Matita Ponyo bakomi déjà na bokabani ya makanisi avant même tokoma na choix ya candidat unique pour la présidentielle ya 2023 touti komona ndenge le président SID mwana mboka Martin Fayulu Madidi auti kolobake jamais à se présenter, peut jamais à kokotisa liste ya ba candidat député na ye na ba niveau nyonso. Pour selon ye à considérer que ba magui topé maele ya mabe ekbatami na sima ya seni pour na kopesa bona mboka Félix Tshisekedi deuxième mandat na ndenge ya mabe. Et surtout que alobike et comme ça la même union sacrée bah comme majoritaire na ndenge moko ya makanisi ya mabe. Mais kaka na opposition wana na ngambu ya ensemble pour la république ya mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe boye bake bango batie libaya balobike ba représenter ba liste na bango na ba niveau nyonso donc la présidence pe na ba député pe ba kobundela po na ba élection démocratique pe inclusif pe ba kolonga awa toza komituna. Est-ce que tango bazoka ba décision ya boye nini basalaka lango na mitema na bango pour la bomoko ya opposition langage nini oyo bakolobela peuple po bazwa confiance mwamba ekotizelo et surtout que Jean-Marc Kabunda conseiller à communication à mwana mboka Martin Fayulu pona ye aza surpris na ba réaction ya Katumbi pe babengi Moïse Katumbi ke aza faux opposant po andimi ko accompagner Félix Tshisekedi na tricherie pour jamais mutu ako gagner Félix Tshisekedi na ba élection na seni pena fichier électoral oyo boye bake kuna kutu na mopanzi ya FCC oyo ekumba makana ye moko le Raïs Joseph Kabila Kabange toyebi ke bandima na bango forfait tango po bango bapesaka ordre ba membre na bango ke basa rolete bazo bakade électeur oyo te dossier oyo eza vraiment à suivre yango biso to beti monda po peuple a besoin à voter vraiment en 2023 kaka ndenge constitution eza kosenga. Mwana Congo, boye bake opposant politique congolais, mwana mboka Frank Diongo, l'état a tiré maboko depuis mardi 20 juin 2023 à la Kinshasa. Président du parti politique Mouvement Lumumbiste Progressiste MLP na Mokuse, azala qui interpellé par des hommes armés na kwazima ya ba avenue Kabinda pe Wileri. Selon ba information aujourd'hui, Frank Diongo a cité na dossier ya Salomon Kalonda, conseiller spécial ya Moïse Katumbi Chapwe, oyo azalelo na maboko ya justice militaire. Déjà ba convocation ebele batinela mwana mboka Frank Diongo pour appeler sa version na makambu yango, mais Frank Diongo a tikala jamais qu'on se présenter. Atisi diwana ya président MLP et sali kitoko te ya koboya qu'on se présenter devant ba service de sécurité ya mboka yango et sali ke batia maboko na lolenge oyo toyoki. Entre temps na ngonga oyo même parti politique na ye topé ba proche na ye nanu ba réagir te pour la arrestation na ye peut-être ba kobeta bonda na bangonga oyo eza koya pour ba éclaircir opinion publique pour la interpellation wana dossier oyo eza vraiment à suivre yango biso to betisika mbonda banda makambo oyo yoki le président élu Martin Fayulu azana bandeko mususu misato et sali 4 basali ba déclaration mbalamine ya pamba pena ba déclaration nyoso wana balobi etumba na bango ya mutuya ezali pona tozo ba élection oyo ya solo élection ya muibite élection oyo moto oyo kolonga alonga ya solo pe moto oyo kokamata te a félicité pe moto oyo alongi mais au moni na message oyo président élu Martin Fayulu apesi que biso toko déposer candidature na biso te tant que fichier électoral toko yebate nani azali électeur te tant
que auditer en côté, c'est-à-dire vérifier que les alliés vraiment et loko oyo ba congolais enrôlement oyo ba congolais ba sali penza ya solo kana komona eza makambo mibale petango tozaki na kelasi tozaki kotanga masapo oyo tobengi na lopoto le fable de La Fontaine kuna balobi eloko moko te ya mbindo ezalaka kitoko na français balobi aucun vice nebo baya ebele bayoka ndenge nini tokopanza teke ndenge nini toko solo la population à travers le commandant du peuple na bande kone mususu akozala na bango oyo bazali na résistance to bazali na opposition mwana Congo nyonso oyo lingaka mboka na yo ozali na posa ete Congo ezala libéré ozali na posa ete Congo ezala véritablement un pays démocratique tokutani na 13h na Sainte-Thérèse ya Njili poto ka le commandant du peuple bolanda nungu te baoyo bakendaki bazongi bakei lisusu eza ndenge na bango boyebi commandant du peuple azali constant azali moto atosaka bino peuple asalelaka bino peuple rendez-vous ezwami le 25 na terrain à Sainte-Thérèse na 13h de façon que toka makambo nini oyo le commandant du peuple azali nango akoyebisa biso le peuple tozwa responsabilité na biso en tant que peuple bakozoba biso lisusu te bakokosa biso lisusu te bolanda nungu te meeting ezali meeting ekosalema ezali rendez-vous monene tobengi yango meeting de vérité esika le commandant du peuple Martin Fayulu Madidi akoyebisa bino ba vérité ya mboka biso en tant que peuple bino en tant que peuple de façon que tozwa destiné na biso na maboko. Mona Congo, boye bake, masolo ya bloc ya opposition, et comme le kola mwamba et cotisé le, nenge kaka to mesala koloba. Ensemble pour la République, ya mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe, ba déclaré non partant na meeting ya opposition, oyo eza programmé dimanche 25 juin na terrain Sainte-Thérèse na Njili. Pour na ba collaborateur Moïse Katumbi, ba lobi ke Nangonga oyo ko participer à l'activité opposition et zande ko exposer président na bango na ba situation oyo ekoki ko disqualifier na course présidentielle en décembre 2023. Donc après qu'on réfléchir il y a trop nde ba juger bon ya kozala te na meeting wana pona bango Komba ya makasi ezalaki ya koluka ko étouffer loi chani atako ezalaki aligné na session en mars. Mais le kola balongi yango eza déjà ndambu ya victoire pe jamais ba koki ko bebisa victoire wana pona simple meeting oyo ekoki pe ko bebisa ba solo ya leader na bango Moïse Katumbi Chapwe. Tellement que basali constat pe ba monike eloko moko ezali soute oyo ekoki ko bebisa candidature ya Moïse Katumbi. Esengi bazala prudent pour ceux qui va participer à meeting wana et que la leader na bango ba problème souci na bango ezake candidature ya leader na bango Moïse Katumbi Chapwe ezalana nous retenu na élection présidentielle en décembre 2023 na nyoso baza pe na kobanga po déjà des cadres à partir à Moïse Katumbi entre autres Maeki Mukeba ipe Salamo Kalonda bazana boloko kaka pona ba activité à opposition notamment marche à opposition oyo Moïse Katumbi na ba akoliti na ye ba participa ki makasi ya kolonga Lubumbashi pona koya Kinshasa ba komi na bango prudent ba boy ba perdre bitumba ya course ya présidentielle ya décembre na leader na bango oyo bazako estimer que yende aza véritable adversaire ya Félix Tshisekedi manti oyo ndeko ya Congo boye bake ekomi mabe makasi po ata bazako sangana nani akotikela nani azala candidat unique ya opposition biso monda école magazine d'actualité dossier oyo eza vraiment à suivre yango tobetika mbonda. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa
awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te, kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pe na oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097. Na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Ndeko ya Congo, il faut boyeba ke ba service ya sécurité ya mboka na biso baza toujours déterminé ya koluka kosala musala kitoko po RDC ezonga na ba valeur nango. Na oyo etalige ya parti est République démocratique du Congo, gouvernement congolais a accusé Monsieur Michael David Depner oyo aza responsable de l'église apostolique internationale que aza ko travailler na groupe ya ba rebelle ya 123. Donc par conséquent, direction générale ya migration DG Mukuse aza ki ba mokano ya kopekisa makolo na ye na mabele ya République démocratique du Congo mboka Patrice Emery Lumumba. Na message ya DG aza ko exiger refoulement na ye immédiate. Au cas où bakomona Canadien wana na ba frontière nationale de la République démocratique du Congo. Michael David Depner azamoko ya ba oyo baza ko travailler kitoko na ba rebelle ya 123 pe na Rwanda oyo aza ko boma na est République démocratique du Congo. Na kotanga telegram ya DGM alobi boye bakesi ordre ba konzi Monsieur Michael Depner David PPN AY 23 3576 ya nationalité canadienne aza mutu oyo akoki kotia makolo na ye awa te na République démocratique du Congo. Soki kaka bomoni ye il faut ko annule visa na ye pe ko benga na ye na lombango nyonso awa abima libanda RDC. En titre de rappel esengeli boye bake Michael David Depner asali en tant que médecin sans frontières na Rwanda pe na RDC d'après ba information oyo tozui. Mais esengeli boye balisusu ke esali déjà une année église apostolique et comment kokabwana. Donc et comment Église apostolique internationale pe oyakala siège eza aola Kinshasa na commune ya Limete. Dossier oyo toza kolandela ngo avec un partenaire idéologie po tolingi kimia ekota partout la RDC yango tobetika mbonda. Mone Congo, boye bake dossier ancien premier ministre Mwana Mboka, les sénateurs Matata Pogno, ils ont toujours continué avec un partenaire idéologie kuna na coup constitutionnel. Malgré les sénateurs Misusu, basali groupe ya kokotela ye, mais les présidents ya Sénat et le ngona bureau na ye, Mwana Mboka Modeste Barasi Lukwebo, bayebike Mwana Mboka Matata Pogno azaka toujours maboko ya justice congolaise. Pour tous les présidents du Sénat, Mwana Mboka Modeste Lukwebo, la correspondance na ye oyo atinaki epea procureur général pour la cour constitutionnelle, alobi ke les sénateurs Matata Pogno azaka toujours à disposition de la justice congolaise. Pendant le président du Sénat et le ngona bureau na ye bango bayebi ke Mwana Mboka Matata Pogno Tina Mokwalelo azaka toujours la maboko ya justice congolaise. Bino Mokobo la ndenge a commis. Ah, monsieur le procureur général près la cour constitutionnelle à Kinshasa Gombe concerne votre réquisitoire numéro 038 bar RMP bar 005 bar PG.C const bar PBP bar 2023 du 16 juin 2023, tendant à obtenir l'autorisation d'instruction préparatoire à charge du sénateur Augustin Matata Pogno Mapon. Monsieur le procureur général, j'acquise réception de votre réquisitoire, mieux référencié en concerne et vous en remercie. En effet, à la suite de la réunion de ce mardi 20 juin 2023 et après vous avoir entendu conformément à l'article 218
suite à l'alinéa 6 du règlement intérieur, le bureau du Sénat estime que l'autorisation sollicitée est superfétatoire car, en application de sa décision du 5 juillet 2021, vous avez déjà entamé les poursuites à Matata Ponyo Mapon car, en application de sa décision du 5 juillet 2021, vous avez déjà entamé les poursuites à l'encontre du sénateur Augustin Matata Ponyo Mapon car ayant perdu ses immunités de cette date. Le bureau a considéré que le sénateur Augustin Matata Ponyo Mapon est toujours à la disposition de la justice, d'autant plus qu'à ce jour, aucune décision judiciaire n'a été rendue et portée à la connaissance du Sénat. Veuillez agréer, monsieur le procureur général, l'assurance de ma parfaite considération. Signé par le sénateur Modeste Bati Lukwebo. Biso monda ekolo magazine d'actualité, tobetika monda po binomoko. Bomoni makamako ndenge ezako kindi. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Depuis mokolo ya dimanche 18 juin, calme moko apparent ezako régner na zone ya Tongo na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Quelques habitants ya Bushuli se déplacaki vers Tongo centre suite ya affrontement oyo ezako s'opposer depuis samedi entre ba rebelles ya M23 na ba groupes armés locaux. Ba viola combat et salemaki mokolo ya samedi 17 juin entre ba rebelles ya M23 na ba groupes armés ya autodéfense na ngomba ya Bishigiro na village ya Bushuli. Selon certains habitants, ba détonation ya ba armes lourdes pe légères oyo eyokanaki mokolo ya samedi esalaki panique ya makasi na population locale. Na yango accrochage mosusu oyo esalemaki entre ba rebelle ya M23 na groupe ya autodéfense oyo bazali kobenga Wazalendo ezalaki signalé na tongo ya même mokolo ya samedi 17 juin na localité ya Kirumbu na territoire ya Masisi. Yango biso awa tubetisi Kambonda. Ndeko ya Congo ezali monene toyebaka te soki pe esengeli tosala nini pona ko participer na kobongisa 145 territoire oyo mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi azali kosenga. Awa tozali na Kasongolunda na province ya Kwango ndeko na ngai na 21e siècle oyo ya kokamwa école oyo ebibisa ba leader ya ndenge na ndenge tala ndenge ezali ko fonctionner na matiti. Vraiment epesi pasi komona ndenge caméra monda école etambola kiti koto oyo poto sala ba reporter ya solo toye ko découvrir état oyo bana bazali kotanga toyebite topesa kombo nini po ba leader ya Kwango baza ebele bamonaka école ope babima awa mais batikala jamais kosala tout kotoyo pona koluka kocha école oyo na ba état oyo ezali kosengela awa soki vula ebeti amame toyebite soki bana batangaka ndenge nini esali pasi yoka ndenge ba autorité école babetisi monda école oyo tozana ba problème ebele infrastructure eza mabe baban vraiment eza mabe bana bazotanga na ba condition moko mabe tozo lité to sala tozo bongisa na moi mike oyo l'état zo pesa biso mais ezoko akakate tenga na l'état gouvernement azo en charge vraiment beko na biso et surtout ba politiciens na biso oyo ya Kwango
bazwa l'école en charge vraiment les kakaba mona ba conditions de vie ndenge bana bazo kendo tanga vraiment ba s'investir pour na l'école na biso oyo vraiment to ko souhaiter ba politicien ba tia maboko ba tia appui na ba désir na biso bazwa vraiment ba solution et koya na bino vraiment eza la solution na école oyo kokoma tina mboka o la kasongolunda eza nango majite toyebi même nzela ezali mabe makasi mais esengeli na ba autorité ya kwango boyeba kosunga éducation kote oyo po éducation yango nde ezali jeunesse ya lobi awa biso esali pasi komona ekole ba état oyo yango tobetisika mbunda. Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu, apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso, po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basi mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomona pe o bazana makanisi kimutema mabete. Batu mususu kala kimutema mabe ya longwanga na yawana. Me bato bazana miso baomona Congo ezoke na ndenge mususu. Moba mbuye jeunesse oma 20 000 30 000 ke votenga jeunesse asu na tawana ta ozwa polo no lati ozwa mona tina poste. Très bien. Non, toza na ba centre ya biso moko et puis tozo tala pe par rapport ya milieu toza. Je te moni peut-être bandeko wana place baza pour se déplacer za musika. Tozo luka peut-être centre ou négocier centre moko boyo baza proche na bango. Merci beaucoup pour la motuna ndeko Alain Dewa. Na kati ya dynamique héritier Maemba pe na kati ya dina débat mobimba. Toza na ba formation. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali ba leader oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe ba leader oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino. Toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposer ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Mona Congo, boye bake babota, to mona babota ba mapasa babenga ba père doublé, babota ba la misa to babenga ba père triplé, e bongo oyo aboti ba la mitano, 5 moko katoko benga nani. Bota la mona mobali o bozali komona, awa to zana hôpital ya Roi Baudouin, nika boza komona, ba minga nga baza ko simba bana oyo, yemo kona molonga ni na ye, baboti ba na 5 mbala moko, mais bazali incapable pe bazala moete ya koluka koboko la bana oyo yango bilemo boyo kandeni babeti mbonda ya kolela liboso ya kamera ya mbonda ekolo magazine d'actualité. Denis tala likambo oyo bazali bana na yo bazali elembo ya mboka na yo pote soki yo sali boye te mwana oyo mobali aza na possibilité te papa mama en tout cas totiki bano na maboko na yo mobali aza na possibilité ya malunga te alalaka nanu na ndako ya manzanza papa azwa solution ya bana oyo osala te miniti oyo basumbinga na hôpital naza moto akofutela ngai mbongo teke nafuta hôpital donc batiki nga kaka bongo donc esenga bosoutenir ngai papa Fati Beto so botiki ngai bato.
esali esengo po nzambe apesi bango bana mitano mbala moko kasi esali pe pasi po bazali libota moko oyo bazangi ata moya kolia lipa moko yango babelele bakozi ya mboka botala bana mitano oyo bazali bakongolais oyo banjelu nzambe atindeli biso boluka moya ko assiste bango po epermettre ke bana oyo bakola pe lokola bana surtout bazalaka yango biso tobesi munda kosekela bango lisungia eyokani nazoyeba te bato nyonso tokovote bakosala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe mpona nini boye mpona nini boye mpona nini boye yango wana nde kitoko par rapport ya loi oyo député national apesi na assemblée nationale ke dot ekoma $500 mpona yo mwana mboka réaction ekoki kozala nini réaction ezali ke dot wana toboyi yango ezali malamu te na ntina nini parce que eloko nyonso moto asalaka yango amonaka pasi en plus eza te keza eloko mutu oyo mutu abokoli atangisi yo ye kofixe kaka prix ke $500 makambo ezoleka na mboka ozozela yango solution te donc solution euti kaka kozwama mpona makambo mona oyo mutu aboti obalise na $500 mbote mwana mboka mbote papa journaliste réaction na ye ekoki kozala nini à propos ya député national alobi ke apesi loi na kati ya assemblée nationale mbongo ya dot ekoma $500 to etake congolais etake parent réaction ekoki kozala nini réaction na ngai ezali vraiment malamu te likanisi oyo ye député wana azwi wana mpe na assemblée baboya yango mpona nini po parent ntango aboti mwana na ye akotangisa ye asilisi classe badepense ya kolesa mwana wana kobokola ye eleki $500 lokaka biso ke baosente bango nzambe akopesa kaka ngolu banana mobala na kozwa mbongo akobala mwana mwasi wana na mbongo wana te na $500 toboyi yango kobokola mwana eza pete te kotangisa mwana eza pete te lelo bapara bazwi baniongo ebele likolo baexamen d'etat na $500 ekosimba te papa. Bandeko ya Congo boye bake bibota bota bandeko la biso ya basi ekoma kosala soni okomona abota bana mibale misatu la tata pe akoma kosundola bana epa mama na bango po mama na bango azaka charge ye moko mwana mwasi kaka mutambola pipa muke kobiba akipaka lisusu bana te toyebaka te babotaka mpona nini yango boyoka sagesse ya caricature lelo lokola azokende ambiance kasi mwana abandi kolela tala Melissa ndenge atomboki kokamwa yango nini yango ko nakomi esclave po na bota yo longwa kuna tia ngai à l'aise esalisama komona ndenge Melissa abota bibota bota koma kosundela mwana zolela kasi ye enkipa kutu atombokeli mwana akanisi ke mwana komisa esclave abota ye ya boye esali mabe makasi tellement mwana azali kolela kaka mama Melissa pe akosi likambo yango boyoka bino moko boniko Melissa mwana azolela azali pe malade boye nini ko ezalaka boye te bongisa mama te mama na lembi nabima lisusu te likolo na ye malade soki akokufa akufa na ye ngai nabengisaka ye te akufa na ye kaka esali pasi Melissa abota mwana kasi kozwa soya mwana te ye kaka kobima toyebi te na kobima la pe risque pe akozwa lisusu zemi mususu yango le petit mikeno depa epa le ventiri yoka ndenge abetisi te ventiri bafille ya lelo bakoma ndenge babotaka mpona nini le ventiri pe na ngambo na ye mwana Kongo yoka ndenge apesi sagesse na ye ezaleli mabe kasketi na ntango oboti yeba pe kobokola bongo bana ya boye bapapa na bango bazaka wapi elenge bokola mwana na yo tokosenga kaka na bandeko basi yebaki ntango bozwaka bazemi boza kobota bana boyebaka pe kozwa so ya bana na po bana na nde bango nde Kongo alobi na yo ndeko mobali omesala kotia basi bazemi tala pe lelo facture basi badimi wana $500 luka obala obota pe zwa encadrement ya bana na yo po Kongo alobi yango nde na bana oyo tozobotaka yango tobesika mbunda
tala ndenge tokomi na suka ya page rétrospective ya mokolo lelo bozaki ebele ya kolanda biso topesi merci mingi na bafidèle téléspectateur nyonso bamesana kolanda magazine Monda Ekolo pe tosengo s'abonner massivement na chaîne YouTube Monda Ekolo officiel yango nde ezali moya malamu ko soutenir biso bo continuer kolanda biso na ba chaîne partenaire na biso pona kozwa ba information solo na temps réel pona o etali publicité to visibilité ya ba produit na bino po continuer osala biso confiance bo kozala jamais déçu na pesi merci mingi na équipe rédactionnelle po bangonde basunga biso to koma bisika bozali ngai na bino to kuta mikolo mizali koya ce qui est sazomité bye